Yaya, boyebi pona nini bandoki, ba magicien pe bato misala molili ya ba famille misusu, ba komaka na point ya koboma ba chrétien na ba famille na bango. Yoka explication oyo eye kosunga yo de sorte que okuya na kati na motambo wana te. Premièrement, il faut comprendre le moko. Combat oto bundaka biso na bato misala molili na bato ba fils du diable, eza un combat moko spirituel et non un combat charnel. Biso ba na nzambe, pona toza la fort pe efficace dans le monde des esprits, et sengeli to développer spiritualité na biso, ou ezali bongo la personne du Saint-Esprit. Ba fruit na ye, e ba na se manifester kat na biso. La Bible dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Mais ce qui biso ba na nzambe, au lieu to tika na combat ezali spirituel, to bunisa bango sur le plan spirituel, mais to andi ko développer combat dans le monde charnel, c'est-à-dire okomi ko yina mutu parce que zando ki a famille, okomi ko bunisa noko to tata mwasi parce que za mutu misala molili, obani ko yina e dans le physique, okangisi ennemi o solise li susute, obani ko katele lingala, ngai boy ko sungaye so rasenge li sungi so za la capacité ko sungaye, c'est-à-dire que tu ne manifestes plus les œuvres de l'esprit, mais tu rentres dans les domaines de la chair. Et quand tu marches selon la chair, tu redeviens comme un homme animal. Donc, yona mopaka no bokesi ne loko morote. Alors, nderonangai, sorcier, azali une personne spirituelle. Azali un être spirituel. Occultiste, magicien, ce sont des gens spirituels. Bango, au contraire, ceux qui barotambu sa vie na bango na kati na koyina kabiso, na osalaka ba jalousie, pe na rotambola na kati na banzela mabe, ekobo, aventure, tout ça, haine, trahison, méchanceté, colère, eza biloko eza ko renforcer spiritualité na bango. Et c'est ce qui fait qu'ils seront de plus en plus forts. Yango komona, ceux qui ndoki, alinga bunisa mutu na kati na famille, na kati na place a fandi, alors ça là tout a énervé mutu wana. C'est-à-dire, a diminué la potentialité spirituelle, ya mutu wana, a rabaissé na niveau moko charnel, a comme un homme comparable à un homme animal. Yango mona ba convoquer na monde d'abord, ya bandoki, ba belelio, pe ba péché identité soit yamboa, soit ba reçu comme un homme charnel à travers l'impudicité. Que peut identité à serpent, soit commission, rabaisser comme un mouton lokuta par exemple. Soit commission à niveau wana, d'office, au perdre force na yo, y a spiritualité, parce que rabaisser n'a pas œuvre charnelle. Et quand tu marches selon la chair, la Bible dit, celui qui est conduit par l'esprit ne marchera plus selon les œuvres de la chair. Mais quand tu commences à marcher selon les œuvres de la chair et à libérer les œuvres de la chair en toi, directement au commis, comparable à un homme animal. Et sur le plan spirituel, tu perds ta potentialité, tu perds ton efficacité et tu perds des grades sur le plan spirituel. Et d'office, na kat na butu, ya ko attaquer yo, ko presser yo, ko détruire yo, ils vont te trouver faible parce qu'ils ont déjà réussi, ya ko rabaisser yo, ko diminuer yo comme une personne naturelle, une personne ordinaire. Alors ne tombons plus dans ce piège, ya ko bundi saba ennemi na biso, magicien, sorcier, occultiste, batno bisala molina ba famille na ba quartier na ba église. Dans le combat charnel. Tika ko swana na bango, tika ko bunda na bango, tika nanga ko yina bango, tika pendre nanga ko jalouser bango, ko développer attitude à kanda vis-à-vis na bango pendant longtemps. Oui, je sais, ils vont tout faire pour t'énerver, mais ko la na sa kandate. Avant là, ce ko la motema na yo, purifier la pensée na yo pour que tu demeures spirituel. OK. Je pense que nderonangai, ce ko sait la maele oyo à travers évangile quotidien lelo, ozala mutu moko. Oyo, baotikalera jamais que longa yo lisusu na monde des ténèbres par des fils des ténèbres, auto bengi ba sorcier, bandoki, ba magicien, ba occultiste, ba tomisala molili bref, ba okoka lisusu te, ko kwisa yo, pe ko longa yo. Ah, c'était évangile quotidien avec l'homme de la continuité. Tikanza malola, apambola yo, ko bosanté ko like, ko aimer pe ko partager, et tokutani na numéro ya sika, toujours dans le cadre de l'évangile au quotidien.